bimina mbwa wana oyebi o sema so mbwa tikeli o luka mobali kino na luka mobali mais otiki mobali oke ko bimana muninga na yo mwasi pendo mitandi na mbetu penzo mitandi na mbetu mbwa pa yepe alali na yo o mwasi yo pendo ke bimina muninga na mwasi oyo mwasi fo luka mobali oyepe osangani na mobali na jeune na batu yo mona jeune na batu le musa zaki na mo makamune ekangami kada zala makolo boye otomboli pe neno kapozo mbongo pozo ke non bimano na mbwa boye ozuno mbongo moko ebele obomi molimo na yo akomika ebobolo ya pamba mona mutate miso katika likara do ebobolo Merci na babone nyonso ya Planète Nana Ifi TV. Merci na confiance pe fidélité bopé sarabiso tozo sala kaka mon sala mon Natacha Bot autrement dit natilo femme battante mon maman naza kaka to ko loba to ko la vraiment parce que mambo to komi ko mwana mokilezo lekila ngai vraiment lelo na émission na bino lisolo ya mbeto boba non mama natio eli biso sunini lelo pena na kanda mabi na kanda mabi parce que non mona leo marambo ezokende eke mabi comment c'est possible biso basi to komi bambanda na bamboa ezalaka vraiment na kota na point na sima ponde na zabu epesanga kanda makasi vraiment voilà avant to kota na lisona biso kandenge zalaka je dis encore merci na les bons dieux parce que plafond est numéro 1 vient Natacha Boto ça est vraiment mon boulot. Je dis bonjour na la patronne maman ni maman la grande dame maman sociale maman motema bolingo maman pas comme les autres nana et filles en tout cas beaucoup de respect pour vous merci maman. Je dis bonjour na ba bonne news ya Planète Nana et filles nga benga bino famille parce que au bossa na chaîne bino vraiment ezolikelanga na mona chaque jour baza ko s'abonner ce qui me suit koti botie ba j'aime bozo commenter voilà boende zala donc ok non penza ki toko makas bo lemba biso te biso pe toko lemba bino te toko sala kaka musala. Je dis bonjour l'équipe technique mbaya Planète Nana et Fille, mon réalisateur, mon caméraman, caméraman Patro Gimbo, en tout cas, respect. Je dis bonjour à la famille Nanga, famille Bote, sans oublier, Mouto Passon a fait ce mot de dans le Baby Star, pas comme les autres. Chaleur Bapema, depuis quelque part, il y a eu un wana vraiment. Et ça, la kitoko, natilo valinga bataboye, bataboye, ma photo bête, la maman beaucoup, et ça, la kitoko, ma casse. Je dis bonjour na Junior Charumba, bonjour na ma sœur moi, Noélie Konga, moi sa star, joyeux anniversaire na bébé nanga, bébé Dinoli, bébé Daniel, en tout cas, Botama Elam Nabino, maman Natacha, t'aime beaucoup vraiment na lingabino, makasi, voilà, toko takana bisolo, toko ta vraiment na ebiti. Le tozo lobela mingi, likambo eza rapport sexuel. Rapport sexuel éthique sur bisobasité, rapport sexuel ekomina bamboa, bisobasito komi bambanda ya bamboa. Mi bal pe ba ko bambanda ya bamboa parce que ça tous les deux côtés. Nami tout na rapenda likambo vraiment. Oh to komo mona mukile za fin du monde tonini. Te mukile ngo comme déjà na suka. Donc ndenge nzambe benza lobara soki to komi na temps de la faire boromo na bilembo yango to zomona. Comment c'est possible? Mi bal ba komi kobima na bamboa. Donc azo coucher na mboa ndete azo coucher na mwasi. Donc sentiment au benda ya yoka keton bazana mama sentiment na peso kongi pa mwasi. Mais non. Ami pesi corps, âme, esprit, ton on ça la rapport sexuel na mboa. Accoucher na mboa pe a verser. Vraiment. Mon Dieu, mais non, ce n'est pas possible.
non, hein. Parce que tinde bobima na bambwa ngope. Donc sentiment oyo ka tango bima na mwasi ngo po yo ka ngona mbwa. Bandeko, eza makambo ezo salama, ezali. Bana mibali bani suko bima na basi te bakomi ko bima na bambwa. Abimi pe na mbwa, ali ayepe pa nga mwasi susu, abimi nanga. C'est quoi différence ezate? Na tout non, différence ezate. Ou allons-nous au juste? Mibali boso comme ça biso bas bambanda bambwa. Biso pe bas to komi ko bima na bambwa. Basi bakomi ko medisa bambwa mabele, basi bakomi ko coucher na bambwa, mais tant on peut coucher na mbwa lemso osape na partenaire na yo. Okipe obimi na partenaire na yo. Ndeko mwasi. Yo mutozo landanga tango sala makambo wana. Parce que mona mobala bato asane innocent. Ayebi ki nazala na fi na nga mo nazala copine na nga. Do akontaka na yo, mais yo mwasi tanso ke oke bima na bambo obimi na mbwa, osali pe sentiment, ale oyesu na mobali obimi na ye. Mbwa zala na malade, mbwa. Mbwa zala na malade. C'est comme maladie tout on ne pas mbwa. Pour tu bossa la rapport na mbwana. Mbwa pe a verser. Yo pe mwasi. Alors yepe osanga na mobana jeune batu. Yo mona jeune batu le musa zaki na mo makamune makamune ekangami. Akomi ka ebobolo ya pamba. Mona mutate miso katika likara. Do ebobolo. Pourquoi babiloko nyoso? Ka ndenza balbato comme na temps de la fin. Pourquoi tu as coupé ça accès dans ma bébé boué? Oh, té. Nga makambo penda na okuka ngote. Nazo ko ronte bandeko. Na bête la bino c'est histoire vraie. Et salami na Congo té. Mais salami na mikila poto histoire vraie. Moi mwasi azobima na mbwa. Mbwa pe a versele. Bandeko, moi mwasi wana akomi na zim. S'il vous plaît, eza histoire vraie. La fille akomi na zemi. Donc abimaki na mbwa, akepa bimi na mobali na ye. La fille akomi na zemi. Et comme temps na ye abota, la fille aki hôpital, aki kobota. Bandeko. Ah nzambe na ngai. Oh vraiment temps de la fin. Donc mobile pendant zela ko mwasi nanga zo botela nga bébé. Bande ko pe ba mona ke ndoko na biso mosa ko mena zemi sikwa ke ko bota. Bande ko ngai la fille aboti mutu ya mwana ebimi, mutu normal ya mutu. Parce que mwana bando bimana so na mutu ba benda na mutu ya mwana ebimi. Mais komi donc nako ba awa boye nyonso nzoto mbwa. Na sexe ya mbwa. Ezaki somo en hôpital. Batu baganga. Ba femme sage na baganga. Batu nyonso sentir que émotion. Boye na mutu na mutu mena si boye mbwa. Où allons-nous? Tala misala ya Satan ndeko miko bima na poasa. Ndeko mwasi ndeko mobali to lukanzambe. Le musu yope mona moso zo landanga le musu yebiki na zana mobali nzoka ozape na mbanda ya mbwa. Mobali no le musu abimaka pe na mbwa. Mais oyi komi likambu ya somo to nini? Mibali bokomi sisi bambanda. Basi bokomi sisi mibali bambanda bambwa. Ti pendo kenda pe na mbwa pozo bima na ye. Est-ce que sentiment oyo kata ozala na partenaire na yo? Yo pe sentiment kata ozo bima na mbwa. Pour le sentiment les alaka ya deux personnes, biso bato nzamba sala et sentiment les ya deux personnes. Mais yo tikinga muto ke ko bima na mbwa. Omi kotisipe. O ezani ne loko nini komi na mokili oyo. Tosuki wana te. Mibali na mibali bakomi ko bima. Nzamba bomaka mokili abomaka Sodome Gomo kaba makambo yo non na moni penda touro penza to ebite so nzamba oboma mokilo na ni pone zaki na moto touro na moni pa mabe ya touro eleki Sodome Gomo parce que ça comme mabe on nzamba bomela Sodome na Gomo yango pe mabe on pe yango zo continuer
basi na basi bakomi kobima mibali na mibali bakomi kobima ok nzambe atia mobali fo bima na mwasi mais bokomi ko contredire nzambe bokomi ko contredire nzambe mais yango bokomi pe kotulisa basi pona nini basi tokomi na bambanda mibali basi tokomi na bambanda bambwa mibali bakomi na bambanda niya bakomi na bambanda bambwa où allons-nous au juste ti pendo bimara na muninga no mobali penza yo mobali penza un bon tonton un bon messie ti oki pendo bimina muninga na mobali est-ce que penza est-ce normal ti ndeko mwasi yo pendo ke bimina muninga na mwasi oyo mwasi fo luka mobali o luka mobali ke non na luka mobali mais otiki mobali oke ko bimana muninga na yo mwasi vraiment ndeko za na vie wana lukelonga nzambe parce que yo ndeko mobali okoyeba ke bimana muninga na mobali nzoko za pe na fimo bobimara na ye oyepe osangisi nzoto na mobali wana oyepe osangisi nzoto na fille mwasi no zalaka mwasi bato elle est innocente ayebi ke nazala na mobali nanga et pas mwasi okomi mobali mais kuna okomi mwasi vraiment kozanga nzambe eza pasi kozanga nzambe eza pasi makasi en tout cas tobongola mitema parce que modèle makambo ekomi kokende nga na okoka ngo susu te nazokoka ngo susu te okende bo omoni okana komona te ozonga bo toyebi te au juste eza nini vraiment et ça quand vie après c'est oui ndeko moi so ya ba proposer que non bimano na mbwa boy ozuno mbongo moko ebele obomi molimo na yo to bimi na mbwa wana oyebi o sema so mbwa tikeli yo oyebi ti pendo mitandi na mbetu penzo mitandi na mbetu mbwa pa yepe alali na yo kada zala makolo boye otomboli pe ah mais non kapozo mbongo sikoto ngozwi mbongo soit obungisi molimo na yo pona mbongo bible ezoloba bien nyonso ekotikala mbongo oyo zoluka tokotika ngo tokokindaka nango te siko pona nini ko pratiquer babiloko mabe bongo oyo nzambe azoboya pourquoi ko pratiquer ngo nzambe azana kande nzambe azana kanda makasi parce que oyo ekomi kosala na mokili oyo eza somo oyo ekomi kosalama basi na basi bakomi kolinga mibali bakomi kolinga pe basuki wante bakomi basi bakomi bimana bambwa mibali bakomi bimana bambwa tout ça pourquoi pour gagner nini en tout cas na bible na lelo na ye parce que na ebité to komi bambanda bambwa biso basi mibali pe bakomi bambanda bambwa mais oka musanga to mona kinde ya basi me komi suna mibali to mona kinde basi bazomana bambwa ma esuki wonde ekomi na mibali mobali penezo bimano pe na mbwa sentiment pe ka ndingo zala suko sana mama ka ndingo yokaka yango na poso yokana mbwa te to ebite tala modèle Congo basambelaka modèle Congo to sambelaka non ba pe musu basambela modèle Congo to sambelaka te mais modèle la mabepe komi donc nga pona na monaka ndenge to ya prière ezomata ndenge pe to mabe ezomata ole to mabe kita me ezomata kaka où allons-nous au juste tozo pesa nzambe kande tozo pesa nzambe kanda parce que ma belle ki mingi to juger mutu te mais oya yebi kazana nzela wana atika to juger mutu te mais to yebi ke non makambo na sala eza mabe même na miso atako to tina nzambe pembeni mais miso batu ba être humain oyebi ke longo na sala tana miso mutu musoka monango asepela lango te asepela lango te bon ce qu'on a mutu biso bato sepela te ce qu'on nzambe oya kela biso asepela lango nzamba sali nga pena na tilove nde na zaboe ali na komi na ngai mobali
na contredit nzambe. Na contredit nzambe makasi. Nzamba salo na un bon tonton nous anobu kitoko bien bongo. Mais okomi na mwasi. Dobi nzambe falo tsanga mwasi. Eza mabe makasi. Vraiment le lopenza to kende musika telo na yaki mingi koloba likambo ke biso basi to komi bambanda ya bamboa, mibali pe bakomi bambanda ya bamboa. Njoka yo fimo oyeba teki nazaka na mobala njoka za mbanda mboa yo pe garçon oyeba nazana mwasa njoka za mbanda ya mboa. Njoka fimo wa bimane na bamboa po zoka mbonge belo muna fionga bua kama openda nazaka na kama njoka za mbanda mboa. Yo na mboa bolia eloko moko. Bolia sani moko bolia nzungu moko sans le savoir. Ce que yo fitongo ke bimina mboye obimina mobile na yo. To yo mobile ke bimina mboye obimina moi. Ce que semence ni notiki. Semence ni notiki wana. Où ils attendent de la fin. Au monde quand nzamba loba ekozana bilembo yango yango yo. Et là musu yo de kokoza que n'est pas pasteur té. Avant que pasteur explique yo moko mitali car na miso molimo yo moko komi mo sur le bité où ils attendent de la fin. Parce que la vie réelle bo makambo e ko sala maté. Vraiment pour aller lo vraiment to suki awa to moto akoloba ya malamu retenir ya mabetika. En tout cas nazaki na kanda makasi. Basi batuli. Parce que to komi bambanda ya bambua. Toti kozala bambanda ya biso batumeto komi na bambanda ya mbua o to benga ngo eza nini ni ya manzamba sala mais yo muto nzamba sala okomi ko bima na ye pour gagner quoi l'argent ekotikal alors molimo na yo ekokende wapi. Merci, je dis un grand merci na la patronne vraiment merci na batu nyonso balanda ki émission du début jusqu'à la fin. En tout cas nzambe ya lola nzambe ya bolingo apambola bino aba a continuer toujours combattre la bino parce que sans y vraiment mobulu to kokate donc asimba biso penza to senga nzambe a conduire biso a orienter biso ekozala kitoko makasi. Je dis merci na la patronne, à la grande dame, maman sociale, maman motema bolingo, maman moko pas comme les autres, nana et fille en tout cas. Merci maman tiabiso na losambo makasi. Tiabiso vraiment na losambo parce que yoza maman la prophétesse en tout cas tiabiso vraiment na losambo ko sala kitoko makasi. Je dis merci na famille nanga famille boto merci na Milice Beni merci na Niche éclairage public merci na Niki Makola merci na Mimi Bwanga Suzy Poutou et pourquoi pas famille Mumba merci na famille Konga Mobimba merci na famille Kalala merci na ma sœur à moi une fois de plus joyeux anniversaire na bébé nanga bébé Danieli, bébé Dinoli, maman Natacha t'aime beaucoup. Nous allons continuer toujours ko pambola bino vraiment ezaki toro makasi. Je dis merci à mon réalisateur, à mon cordon en Gimbo, ma journaliste et patron et sans oublier encore mon grand frère Iyambo en Blanchard Iyambo Boto depuis ma Tongue. Merci encore na chaleur bapé ma star du moment. Ouais, on me canaille en tout cas azate pendant star merci na de Chris Kaya, merci na Patrick R9, ouais, Patrick R9, les nouveaux riches, je suis très fière de vous vraiment, merci Patrick R9 depuis quelque part, merci encore na Junior Charumba, merci encore à Esther Malonda, maman sociale, depuis quelque part. Une fois de plus, je dis un grand merci à mon père spirituel, le prophète Konde Polo Dominique. Merci de m'abonner sur la planète Nana et Fille. En tout cas, ceux qui me suivent, s'abonner, t'agir, commenter, partager. Et ça, là, qui t'entend, vous partager. Cause on a musu les musu, azana c'est ignorance, ça y est, mais tant que telle émission, les musu écho, sunga, yé, restez toujours branchés sur notre chaîne Planète Nana et Fille émission Lisolo Yambeto, moi Natacha Bot, autrement dit Natilo femme battante, moi na ba maman toza tozo continue toujours mon sala epesa zouate ngana bino to monani mbala ya sima. Bisous, bye.
yeah.